Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Direction nationale ya RDC Bazali Awa, direction nationale ya Congo Brazzaville Bazali Awa, direction nationale ya Angola Bazali Awa, biso na soto le kaliboso to pusani muke esika ya papa na biso. S'il vous plaît na mukonzali ngomba molimo mosanto. Biso bana na yo. Biso bilenge na yo. Biso bana oyo ozali kotiela mutema. Biso bana oyo tondimi etina na bino ata pasi ata esemo tokozala toujours na sima na bino pote tosala oyo bozali kotinda biso mpona nini pamba te toyebi bino pe toyebi elike na biso elonga na biso bapasi na biso esemo na biso ezali epai na bino yali wana tolobi tokozala se na sima na bino le yango tosengi olimbisi tobakisi bolimbisi mosusu pamba te yo olobaki ete nzambe bapesaka ye eloko ndambo te elaka epesamaki le 12 septembre po ete topesa bandako topesa mpe bidozer tosengaki bolimbisi tobandeli susu kosenga bolimbisi papa po ete yo fongola biso po ete le 12 octobre topesa yo bidozer yo sepela pamba te okoki kosala yango yo moko na lolenge na yo olingi biso tosala yango mpo tozwa mapamboli opesa biso mposa kosalela yo bajeune na yo na mokili mobimba bajeune ya Europe bajeune ya Asie bajeune ya Océanie bajeune ya Afrique mobimba ndenge totandani awa tozali direction générale oyo ezali kotala mokili mobimba direction nationale ya RDC direction nationale ya Congo Brazzaville direction nationale ya Angola toye na se ya matami na bino mpona kolela epai na bino bande libanda papa pesa mokimia biso nyonso oyo tozali na mpasi ya mabala papa pesa biso mabala oyo baza na mabala pesa kimia biso oyo bazali kobungisa baninga papa yo pesa différence entre biso na bango bakende mosika mpo te biso tokontinue kosalela yo tozalaki na papa président national ya Angola esalaki ye pasi nde posa ya Angola posa ya komite ya sika ndenge bazali awa balobi ete mbala oyo balingi Angola ezala na différence par rapport ya makambo oyo elekaki liboso nde tosalela yo fongola Congo Brazzaville masengene ezali makasi bazali awa papa tosengeli bana na yo baza na Congo Brazzaville oyo bazali kotengama na moyini tika te yo moko olamusa bango mpo te bazongela kosalela yo RDC esika yo otielaka motema papa pesa makasi pesa bozwi pesa bana na yo bapongi eza te butu moi tozali kosala mpo ete tokokisa mosala oyo pasi komekama bitumba me tolobi ete lokola tozali na yo tozali na nsima na yo elonga ezali elelo elonga emonani salike lelo topesa yo ouvrage oyo na yango mpona korenouveler alliance na biso na yo tata mokonza bule tata molimo mosantu ntango nyonso tozali kobelela yo na ntango nyonso tozali kolela yo kotika biso te oyeba ete biso bana tozali na ntango nyonso mpona kopesa yo maboko elongo na mafongola oyo tobongisi mpona mosala ya lelo tozali koremettre yo na fleur na fongola po ete yo bongisa bana na yo tosalela yo ebele na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen.
nde oyo tozalaki na yango na mokolo ya lelo tosisi na biso bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Nde toinvite papa secrétaire ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tokomi na esika ya kopesa mbote epai ya bambuta na biso tosengi na bambuta na biso président délégué ya collège exécutif ya bamboka nyonso elongo na collaborateur na bango bambuta bisika nyonso tobozwami botelema topesa bino mbote faki musique. Mote ya lokumu ekoki na bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuka bokoki na biloko fanda tosisi bango na kombo ya tata mwana tata molimo santu tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu tozali nano na esika ya bambote tulombele kwa tata directeur du cabinet intérimaire Kintwali yempangiza wonsuno basalanga ku cabinet ya tata mfumo ndongo pena yetu Kintwali kukunzanza bisadi utelama beto pangiza no mudibundu tolovana kyambote faki. Zetu Kambote, Munkumbwase, ye mwana etata mwana velela. Munkumbwase, ye mwana, ye tata mwana velela. Pambuta, tulendele kutofuana. Kobankole, bana babankole, patekolo babankole, fulube wonso no biluvuadili. Lutelama, beto pagizeno mudibundu, tualufana Kambote. Faki. Simbote Munkumbwase ye mwana etata mwana velela. Munkumbwase ye mwana ye tata mwana velela. Ambuta vendele kutofwana na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu ya mboto tele misankolo tolobiboyi mingi bakomituna. Bon, il est papa de la ville, à Télémési, directeur du cabinet à l'intérim. Bon, il est moko mokonzi azali wapi. Mokonzi azalaka absenté, mais empêché. Ezalango penatina te, à tout moment, toye baka, bongo mokonzi aza wapi. Tozali batu. Tozana banzoto, tokoki kobela, tokoki kokufa. Koloyo, soki tomoni papa Sylvestre, avandi liboso ya baninga, azali kosala intérim ya mokonzi azali empêché. Mozola kwase ye mwana ye tata mwana velela. Wena Kitwali
yesegeto tata mfumo wa mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila kati litufutiza yavo butumweni tata mfumo wa mbanza tumweni tata mfumo wa nlongo ekuma mfumo tulombele kwa segeto watutela mana metobana tokubana kiabote faki Tovana sedeto Kiambote Munkumbwase ye mwane tata mwanda velela Munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela Sideto tata fuma banza betobana bakutukulombela bakafuno watu sikirikisa Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Yerusalemu diaba, ikudaba, tatatambi, mumulisu.
Injiki oye. Injiki oye. Injiki oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani 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 mwanda belela wazora wale bisola kakaika yanika kusimba kumeka yandikele o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi manso oyo mauti koleka awa mama na likambo ezali ete biso bajeune ya mokili mobimba kolakisa misala oyo tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyangani atindi biso to azali kotinda biso esengelaki ye moko tozala na ye awa me na ntina ya mosala makasi empêchement yango nde atindi biso toya korepresente ye kasi mama likambo yango oyo tokososola oyo balingi Yerusalemi balfoto na bango eza nde nini bongo misala na bango misala na yango epambwama papa Simon Kimbangu Kyangani misala nyonso oyo ye azali kotinda biso pe azali kosalisa ezali na bolingo ye te me na etinda ya bango nyonso misato ya bule papa Kisolokele papa de Alungana pe papa de Ngenda Kuntima bango nyonso misato na mutu moko ke papa de Ngenda mtomana kozwa le devant ya makambo nyonso bango ndenge basalaki mosala na bango babandaki kolanda tango nyonso maloba ya papa Simon Kimbangu koloba ete bilaka oyo papa Simon Kimbangu azwaka na nkolo Yesu yango esengelaki papa Simon Kimbangu akokisa yango oyo pe papa Simon Kimbangu bilaka wana apesi yango na bamvoala misato bango pe bamvoala misato esengelaki bakokisa bilaka nyonso wana oyo papa Simon Kimbangu alakisaka bango likambo kozala boye boye yango pe lelo papa Simon Kimbangu Kyangani azali kosala bilaka ya batata yango nde ye azali kokokisa na ye papa Simon Kimbangu Kyangani ye moko ndenge tokosololaka alobi ete tango papa Mfumu Mbanza papa de Alungana ayebisi ye ndenge nini akozalela na mokolo na lelo banda le 2 décembre 1999 e biso bana likambo yango dans le 25 mars 1992
papa de ngenda ayebisi biso ete manso bokotikala na maboko ya papa de alunga na yene bana kolakisa bino ndenge nini bokotambolela ndenge nini bokotambusa famille pe lingomba yango papa Fumambanza papa de alungana kiangani na le 2 décembre 1999 alakisi ndenge nini ya kotambulisa lingomba pe famille ndenge nini kasi liloba alobaki papa Fumambanza na papa Simoki Mbangu kiangani tango okobanda misala nyonso wana okomona division ekoya na kati na lingomba na misala okotambusa kasi kobanga te biso tokozala na yo pe okomona ba misusu tango lobi liloba balandi ba misusu tango koloba liloba boyi na bango yango papa de alunga na ipsaka na papa Simoki Mbangu kiangani ete oyo bakoyokela yo bazande ya yo bango nde okobanda kotinda oyo bakoyokela yo te pe basokoboya maloba na yo wana yebaka te wana ezali bato wana eza bato na yo te yango toza komona papa Simoki Mbangu kiangani ndenge aza kotinda biso oyo bazali kotinda donc bazali bato oyo bazali kolanda maloba na ye baza koloba pe maloba oyo papa Mvwala Misato batikaki pe yango kaka bango pe kaka oyo bazali kolanda makambo tata Simoki Mbangu eza boye te biso tozala mingi na ngambo oyo ezali ete toyokela maloba papa Simoki Mbangu kiangani pamba te na misala nyonso za kotinda biso na misala oyo bandi kosalisa biso na mai oyo azali koyebisa biso ezali nde bolingo ya batata ndakisa mpona botongi Yelusalemi pa message oyo papa de ngenda apesaka na ntina na botongi Yelusalemi biso nyonso tozali kolanda yango oyo na le 1er décembre 1981 papa de ngenda ayokaka soni mpona kolalisa bapaya ya molimo oyo bango bayelaki bazwaki kasi soni esika ya kolalisa pe esika ya kolela yango papa de ngenda azwaka décision eke bandako ekotongama na Yelusalemi pe na ntango wana alobi ete bakolini nyonso ezingi Yelusalemi fo ezala ya kotonda na bandako bakolini nyonso epuis ezala pe doté na baélément de base nyonso oyo eke ndako moto akoti aye komona mpenza ya solo eke ndako eza ya kitoko toza na grand devoir biso bajeune oyo na kati na lingomba tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu kiangani apesi biso misala ya kotonga bandako mpona koyamba bapaya kolanda liloba papa Mfumalongo papa de ngenda kuntima ete bandako fo ezala très solide donc yango emonanaka ete baplan nyonso ezouta paya yemei papa Simoki Mbangu kiangani et surtout biso toza kotinda makasi tozali kolanda penza te banorme oyo papa de ngenda alingilaka yango surtout dans ma matériel
matériel ya makasi ezali. O ya léger pe ezali. Ya léger ekutaka moins cher. Eza boye te. Kasi soki tozokosomba ya léger po ete bandako ekende mbangu po mosolo ezala mingi te. Est-ce que wana tolandi maloba papa dengenda? Tolandi malamu tosomba pa matériel oyo ezali ya première qualité. Différence ezali mingi. Okomona bandako oyo etongama kala kala eza na endurance makasi. Kasi oyo sikoyo okomona 3 ans c'est trop. Ndako esofondre. Ezomona to ezomona na te. Wana tolandi maloba papa onesu misato. Tolandi maloba na bango te. Bango esika wana biso ba jeune malamu tozala bana botindami. Bana tata Simon Kimbangu bapesi biso misala nyonso wana tozala bana ya kotindama. Tolanda ndenge batata balingeli likambo na bango. Soki misala nyonso wana esalami. Biso tozwi nini? Mapamboli tozala bana na botosi. Tozala bana na botosi. Yango solo tomoni ndenge ba jeune baye kosala likambo na bango ya restaurant. Restaurant ebandi kala. Mais ndenge to réussir. Félicitations, tozonga lisusu nsima te. Ngai ndenge na kotambulaka wana na misala ekozalaka na volonté na ngai te. Ye moko. Kendo sala boy. Soko atindi ngai te na kosala te. Makanisi na una motema kasi soko atindi ngai te ngai mwana sala ezali te. Ndakisa tolobaki 14h foto zala ao. Tango moninga uzana nowa mbangu ngona pakati ba protocole kutu batika lisima. Alo sala manevre na bango mata na mutuka ngai natali liloba o papa. Ayango soki totosi ye bisonde tozwi mapamboli. Pendenge na tuniye avana ya papa ngongo tozali kokende. Rencontre kozala papa mais le mardi rencontre fo ezala. Po bango pe ba jeune bazona kangu na bango bazana pe likambo na bango bakanga kipona journée ya lelo o ezali ya mardi était le 16 septembre l'an 2025 bazana likambo na bango oyo bango bakosala. Donc sengeli rencontre ezala. Yango pe yesa kingai mbangu penza eke natikali kobosa na ba protocole atiki bango sima ngai na ye pona ko welela nde ngonga maloba papa mfumo ndongo baba dangenda kuntima ke ba kolini nyonso banda kufu ezala. Papa Sylvain Jérusalem ya kala ba kolini nyonso nini eza kaka ndenge ezali na nkamba Yerusalem. Bandako ezali kuna pona ko encadrer esika ya monene ya mosusu. Nde na katikati kuna nde esika ngo ezali ndenge na contexte na biso oyo babengi Saint des Saints. Ezalaki penda kwa Nzambe oyo Salomo atongaki mekasi ebukana. Donc kuna eloko moko ya monene ya motuya ya molimo ezali te. Ndenge Nkolo Yesu alobaki na Matthieu 21 verset 43 ete bokonza likolo na kolongola yango epa na bino pe na kotinda yango na libota mosusu ekobotela yango mbuma. Donc bilembo nyonso ya bosantu ba symbole ya souveraineté ya yo Nzambe se elongwaki nyonso se yaki na nkamba. Ela suka ye Nkolo Yesu alobaki nini? Ndeya kolongola yango kuna kotinda esika mosusu
ekofanda na bango mibu boni ekofanda libela na libela sikoyo eza wapi na nkamba Yerusalemu ya sika tozali sur ingeta papa ijiki oye oye toza sur na likambo wana ingeta papa soki toza na badute malamu tondimela yango tina ya noko na bango maye oyo azali kointercale tata Simon Kimbangu kasi na 1976 tango ayoki aye kofanda andi ya temple ya asalaki nini atongo ndenge ezalaki tosololaki ayaki ye participaki na fondation ya ndako biso na ntango papa elingi kolakisa nini elingi koloba ete andimi eza asosoli mpo atiaki yango tembe mpe atiaki kalke ndako ya Nzambe kotongama te kosalama te banani bayisaki ye ndenge wana mondele bamissionnaire baprotestant kasi bango moko bayebaki ete Yerusalemu yango na 1921 wana bandimi ete solo mosala tata ya Simon Kimbangu ozwi eza mpenza ya Nzambe se batentation ya ndenge na ndenge yaki kasi papa Simon Kimbangu atikaki kotika te eza boye te eza bongo papa ezokomona na lelo epai na biso batentation ya ndenge na ndenge na biso bajeune kasi totika te eza boye te eza boye kibati yango tozala makasi na mabondeli parce makanisi mabe ntango toza koyela biso eza mabe okosala nini kami osengi na liboni leza boye te eza boye merci papa Sylvain soki kofanda na merci papa yango bapapa bamonaki ete bakoline nyonso il faut ezala entouré bomba yango papa Mfuma Mbanza ndenge bayokana bango nyonso misato ya bule babandaka nanu na nkendolo toke kuna na Belgique bisika nyonso oyo papa aza kolakisa misapi totonga boye banani bakotonga amosusu te yango papa ndenge nalobaki ete eske bino bolingi bomona kaka miracle bongo bokondima yango mpe papa de alungana alobaki na papa Kayombo eke ye alingi amona kaka miracle bongo ayeba mozino tata Simon Kimbangu yangani eza boye te kozala témoin pasi soki oyebi likambo siko bato yango baza koboma na baza kokufa oyebi likambo ofinani na yo oza kobanga na yo bongo na misa tata Nzambe okofinana te yango tomipesa mingi na maloba oyo papa Simon Kimbangu kyangana aza kotinda biso tata mokonzi ya injiki likambo oyo lobi ya bandako ndenge esalami tokomisa yango ya 8 chambre oyo lukutakano elobi ete bandako oyo papa asengi eza na colline moko nyonso atobekaki kotambola na baingénieur tomonaki bisika to colline oyo ezali ete bandako nyonso papa ndenge asengeli yango ezala esika moko alors oyo si totongi malamu to embellir yango oyo soki bafai ezali na batole na banini to embellir yango me awa kana kati ya nzanza bisadi biso ifiki baplace mosusu oyo topesaki na bato batonga bandako ya 8 chambre
lokola bamitongeli te donc biso ejiki to compléter ba 8 chambres na ba espace oyo etikali sauf bana banganga nzambe tozali awa félicitations na ndako na bino ya 8 chambres ndenge bobandelaki yango bino nde bocontinue tosilisa déjà cave na bino si botie déjà 3 chambres na bino ndenge nayaki kovisite botongi yango na banorme nyonso na 3 chambres wana boacheve yango soki boacheve yango mikolo oyo okotala mpe na 3 chambres wana na le 12 octobre oyo bokolalisa bato kuna bino bana nganga nzambe comme ça le 12 octobre soki bolalisi bapaya kuna par le 12 octobre comme ça le 6 avril 2026 comme ça bo compléter les 5 chambres wana na likolo ndenge ba ingénieur balakisaki bino comme ça 8 chambres ekokaka te ekoki na bana nganga nzambe mais bosala mbangu 3 chambres wana na se mokolo nazalaki kuna etikali ka moke okoka kosilisa yango wana ekozala mpenza malamu wana le 12 octobre kaka oyo soki etikali mikolo boni ndenge toyebeli makasi ya biso to bino bana banganga nzambe soki tosali manche dans 2 semaines mpe cave wana ekosila nango le 12 octobre tolalisi bapaya kuna oyo bakolala kuna balali pongi kitoko tokani wena ijiki awa nzanza bisadi oyo bandako ya kala to embellir po so tokangisi yango mosala makasi or ke toza nanu na défaillance ya kolalisa bato alors to embellir kaka comme ça ba chambre 8 chambres wana bisika ezali nanu ebele awa bongo tokokontinue na devoir na biso toyokani abanza tofélicite ijiki na mosala oyo esalami ya restaurant mpe ndako ya 6 chambres tozala bana botosi pamba te misala nyonso ya yelusalemi oyo eza kotongama ezali nde bilaka ya batata malamu tokokisa yango so nyonso tozala na nsima papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge azali kotinda biso po ete bilaka ya tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato bako kosepela tosilisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen yeah. Yambo totonda me awa na restaurant kaka papa mota kokota me tobosana te ndenge tolandi programme oyo tata Molimo Santu apesi moko twatonda lusiku mosusu tutambuli kwa sedieto mozola kwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela
Voilà, nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso yango nde tozali kopesa bino lokumu. Tozali kaka kokanisa na date ya le 12 septembre. Maye malekaka na 1887. Maye oyo tozali kopanza sango na mokili mobimba tango nyonso euti maloba wana epai ya bino basatu ya bule, papa Kisolokele, papa Dalunga pe papa Dangenda Kontima. Oyo boye kolakisa biso ete tina nini papa Simon Kimbangu ayelaki na mokili. Yambo kolongola mpasi ya mutu mwindu pe kopesa kinya na mokili mobimba. Yango nde monanaka na mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1887 na le 12 septembre. Oyo batu bikelama yo tata Nzambe oyo kela na maboko na yo chepe molimo no na kati ke mutu mwindu abanda kotekama lokola biloko nyonso bakotekaka na commerce pe koyokisa mutu mwindu mpasi. Kasi na mbotama na yo nde pasi wana ya mutu mwindu yeko kosila. Bolobeli yango ete tina nini mutu mwindu akotaki na bohumbu. Pamba te bakoko na biso Adam na Eve basengaka bolimisi te na maloba mabe o bapesaka yo epai tata Nzambe. Yango bazangaka botosi awa bazangaki botosi yango de bakotaki na mpasi pe bolobaki ete bozwi na bino bandaki kopesa bino tango nyonso bolingi o bosengi na pesi bino. Kasi awa boyokili ngai te banda lelo bokoki kozwa te soki bobimisi motoki na nzoto te. Bolobi ete botonga Yerusalemi bana esika bokotikala botonga Yerusalemi. Soki botongi Yerusalemi te mpasi na bino ekosila te. Ya solo na muumbu na yo papa Simon Kimbangu kiangani tala mulende azali kosala oyo ezali ete bilaka na bino ekokana. Soki Yerusalemi etongami nde tozwi mapamboli. Tozwi mapamboli muntu nyonso akokoma na bozwi. Kinya pe ekokota na mokili mobimba. Pamba te yo papa de Alungana olobelaki yango ete basimitiere etondi oyo bakufi na nzela to bolingo ya tata Nzambe baza muke oyo bazali kokufa na zuwa ya mokili na tina ya bozwi baleki mingi. Awa na papa na Yerusalemu papa Simon Kimbangu osalaki makamu sa ndenge na ndenge. Nde na mbotama na yo sima kobotama na yo oyaki kobongola ndika ya kopola. Bongolaki yango ekomaki ya sukali pe opesaki yango na papa Kompenda. Boza na nguya nyonso ya kobongola biso. Bato mabe tokoma bato malamu peut-être tosalela bino tolanda nde malako na bino. Yango bolobi kaka totonga Yerusalemi maso wana bino nde bokobongola biso. Soki tolandi mazi koleka na mokati na mokili mobimba na mpasi pe na kati na lingomba moke oyo tokobika. Nzoka nde yo papa Dangenda Kontima olobaki yango ete ozali Moïse te okotika biso na nzela te po bongola biso
biso nyonso tokoma mitema malamu tosala misala ndenge bozali kosengela yango. Papa Mfuma Mbanza, Papa Dialunga na tango nyonso bandaki koloba yango eke na mawa kaka yo tata Molimo Santu nde tokobika. Soki kana bizaleli na biso ezali nde mpasi tolakisa ete bino kaka nde bokobongola biso tokoma biso nyonso mitema ya malamu po ete topesa kinya na kati na mokili pe na kati na Lingomba. Yango bana na bino ndenge bosengelaki yango ete ba jeune to ijiki ya mokili mobimba tosala misala oyo esengeli na ngomba oyo ya nzanza bisadi bandako mpona kolalisa bapaya misala si esalamaki. Kasi bacorrection eza mingi mingi mazangi oyo ndenge bino bolingilaki yango bosengaki biso tobakisa oyo tozangisaki. Yango toza kosala molende maye tozangisaki tokoka kosala yango. Bongola biso nyonso tozala bana ya botosi oyo koloba yango nde tokosalela. Yango lelo yo restaurant tosali pe ndako ya 6 chambre pesa bana na bino mokili mobimba nyonso makasi pe bolingo misala na biso bopambola po tokoka kosala oyo bozali kosenga biso. Ba jeune toza na posa ya kosalela bino biso nyonso na kati na Lingomba tata Molimo Santu mobange akozalaka te biso nyonso posa na biso tosalela bino. Bolongola biso ba malade oyo eza kotungisa biso ba malade solo mbongo ezali kokende na misolo po ete tokakobikisa banzoto na biso maya kotonga ezali te. Yo ozali Nzambe maso esi obongisa yango ye moto obongisa yango ndenge toza kolela tango nyonso soki tomipesi soki bopetoli biso ya solo baminganga bakosalaka mayele euti pai na bino. Moto nyonso olobi ete abimisa motoke na nzoto nde kuna okozwila babanda kozwa yo moko oyebi ndenge nini okobanda kopesela bango po ete bango mpe bazala misala oyo ekopesa bango lifuti bango mpe bakoka kotonga banzoto na biso ezala kinya. Kanisa ba jeune baza kolela nzela ya libala bofongola nzela biso mabala bopesa biso mpe mabota pamba te tata Nzambe olobaki ete ndenge natie bino na mokili malamu bobota bato bazala mingi na kati na mokili. Liloba na bino ekokweyaka te longola makanisa mabe oyo bazokanga bato na banzela bana basi babota te to bana mibali babota te pe oyo bazali kokanga biso misala tikete bolongola banzela nyonso wana makanisa mabe oyo eza kouta na moyini po ete misala na bino ekoka kosalema ndenge bosengeli yango. Bino bolobaki ete bana mibali to ba jeune ya mibali bango nde bakomata ngomba bilenge basi bango nde bakobikula bankolo bakolota ndoto makambo na bino nyonso tozosenga ekoka kokokana. Soki totali ba jeune ebele ezala mibali basi esengeli bakende bamboka oyo esengeli ete bakende kosala musala ndenge botindile yango banzela eza kokangama na bavisa makambo ndenge na ndenge bofongolela bato nyonso na bato ya kokangama na nzela. Toyokaki yango ete awa toza kosala awa na nzanza bisadi ba jeune mingi baza na bamboka ya mopaya mikanda ya kosalela ezali te. Yo Papa Simon Kimbangu olobaki yango ete moto mwindu akokoma mundele na poso te kasi misala nyonso oyo mundele akosalaka moto mwindu mpe akoki kosala yango. Tikete bosalisa na bisika nyonso wana oyo baza na mikakatano ya kokende na bavoyage bokoka kofongolela bango po ete tosala ensemble na bamindele ndenge bolobelaki yango.
esika sikoyo tolingi tofongola tikete ndenge tokofongola maso mpe makoko kofongama yango tosengi onkombo tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Tosali na cité Nzanza Bisadi, restaurant VIP pe ndako ya 6 chambres. Toyoki mate ya papa conseiller direct biso ba jeune tolanda exemple ya malamu. Tosala bandako ya malonga, tosala biloko ezali durable na ba mouvement, ba association, ba service pe ba plateforme nyonso to pesa meli bikumba. Tosala bandako na volonté ya ba papa bango moko ndenge bakotindelaka biso ndenge lobami na biso ba jeune ete na bandako oyo totongi tokobongisa yango kaka tokoambelire yango tokomodifie yango te kasi oyo tosi totongi tobongisa yango 8 chambres soki tosilisi oyo papa asengi ekotongama esika moko bandako nyonso tu ndenge esengami na bamouvement bassociation bamouvement bapays mpe bongo na bongo nde bongo na baespace oyo etikali awa na site ya Nzanza Bisadi bato mosusu bakotonga te à l'exception ya bana banganga nzambe eta maboko makasi bakengoye oyo nami eumeli depuis 2021 na restaurant na 6 chambres na bakomite nyonso tu eleki et comité oyo esali molende lelo papa Mokonza Bule à travers papa conseiller direct na ye aye kofongola bidozer na papa Mokonza Bule na date ya liwa ya papa Simoki Mbangu na Lubumbashi pe motama ya papa Simoki Mbangu Kiangani a Mukama ne papa lobi a déroger la règle te sima ya milulu na biso awa tomaka biso nyonso na nkamba mpona racontre ya bilenge racontre ya bajeune oyo ekosalemaka toyoki ndenge papa Mokonza Bule alobi biso bajeune tozala kaka nsima na ye tosala kaka posa na ye ye nzambe asepela biso tozwa mapamboli molimo santo ayaki mpona kotikala na biso libela na libela tozala bana ya botosi na restaurant papa conseiller direct kaka moto akokota soki abimi tolandi ye na 6 chambres totali nde tokozonga sika na restaurant mpona cocktail sima tomati na ngomba ya Bule mpona rencontre officielle à l'idée de l'église. Félicitations à tous les membres de la direction générale qui accompagnent ensemble avec les PG pour la réalisation de ces œuvres. Félicitations aux présidents nationaux de la RDC, Angola, Brazzaville, Kama, Nouvelle-Jérusalem, le président provincial, départementaux, communaux, territoriaux, paroissiaux, dans les paroisses dans les pays où n'existe pas de collèges éducatifs nationaux. Félicitations à tous les jeunes timbondistes à travers le monde. Mais à moi pour ceux qui connaissent réflexionner en gros pour papa Papa le 12 octobre. Oyo pe to sali esengeli to équipé yango ndenge esengeli pe esengeli to se mettre déjà au travail pona après remise à bulldozer to banda déjà ndako na biso ya 8 chambres pour rappel toyebe ke Tata Molimo Santo asengaki na ba mouvement nyonso ba association
C'est très bon, papa. Papa. Bangisme, oye! Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.